Ah ok, merci beaucoup parce que ma billet, nombre à bateau Bolingaki et Kokite. C'est juste pour ça. Merci à tous ceux qui nous suivent. Tozali. Bonjour maman. On est soutenu maman Belleville pour aller au Linga et Bandakala. Ok. Uta kala to Linga maman Belleville to sepela naye, donc to zakana besoin ko soutenir yetina suka. Bengandengo mbongo zanango. Mbongo zanango. Bien des athées. Bengandengo moko. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé. Vous êtes sur Top Media TV. Top Media TV. Top Media TV. Mbote la famille Libota, bonjour à toute la communauté congolaise. Bandekonyo Sobozo Landanga, na minute Oyo. Vous savez que nous sommes déjà à la phase terminale pour notre spectacle sur Showbiz. En fait, pour la promotion de notre spectacle sur Showbiz, où va se produire les artistes comédiens, une production Bellard Production, celle de Madame Belleville Kandi. Qu'est-ce qu'il y aura dans Showbiz? Dans Showbiz, il y aura le ballet, il y aura le théâtre, il y aura la musique. C'est 29 mars. C'est dans 2 jours. Jour J, moins 2. Donc, dans 2 jours, je pense que merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont contribué à cette promotion pour que Babié était comment, pour que le spectacle est organisé. Mais cette fois-là, nous sommes dans une autre phase. Ndengeni Nitoroya, na Showbiz, le lengeni toko se comporter bisikanini toko boire à papier mouchoir ya romela ya rolia est-ce que kozala je pense que to sinala kiango na vidéo moto to ça la dernièrement avec Tadingalapa mon petit frère propre que je salue et maintenant là naïe na famille Libota pour l'amour une fois de plus. Pourquoi est-ce que naïe a na famille Libota pour l'amour? Parce que ensemble na bango to kanaki to mener campagne ya kobeta porte à porte na bandeko nyonso basomba ki babiye na bango pour que ba répondre présent na spectacle parce que moto asomba ki biye na yi azali na droit ya kotala milulu ndenge nini elekaki pour ko participer na fête. Sans plus tarder, comme la fois passée, je fais appel à une dame, Maman Nicole, Oazali présidente, il y a famille Libota pour l'amour. Il y a quoi accompagner ngai bisikanini. Effectivement, qui est il y a base Zali. Et puis tout ça la descente et pas bandeko oyo basomba qui va bien na bango. Bonjour déjà Maman Nicole. Elle est là. Maman Nicole. Oui. Boni les sous. Na bungite. Na bungite ouais elenge ça. Le quoi déjà na ya awa. Place naya qui la fois passée na ah za musika za musika te ba 9 avenue ba 9 avenue oui Kaboli bino ah OK et on a bungi na ngapete elenge ça na ye lisusu ndenge to yokanaki bosomba ki babiye bandeko basomba ki babiye il faut baya kotala spectacle to banda wapi to banda nengo bisinga na base to kutana na bandeko bazali ya famille Bota pour l'amour après tout ça la descente ou comment? Bon attends to salle descente attends to bandana na ska baziza to bandana base babiye koki bon babiye koki je la pardonne tu au micro mo na bosani t'as dit musana bino ozala pasi ngala misana ka bino botuna nga ba question pardon maman musala batadi na bayams ngala misana ka batuna nga ba question. Ok, voilà. Au lobby, tozo banana base. Après, tout ça, les descentes qu'on a mes préoccupations, ils allaient boyer. Bozala qui plus de 60 euros, fallait beaucoup de spectacles. Bozala qui n'a combien de billets? Bozala qui n'a 38 billets. Et Baki Sami? Oui, et Baki Sami. Beaucoup de noms? Beaucoup de 40. Bozumi Baléo? Tozu pas mout. Oh là 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 là. Bozumi pas mout. 40. Ben, moi, je ne sais pas bien un billet, moi. Je n'ai pas billet, moi.
Il y a ça dit déplacement à voyager tout comme la 40 billets. Ah, il y a ça dit déplacement voyager et on a payé bino des billets. Ah, mais beau changa mon rod. Et tu quoi qui te biso peso mo ndeni tant. Avant tu peso photos à rendre ça kokoko biso mo to na plus de 61. Surtout na billet 40. Surtout peso mo ndeni na tabino mo. To piende. Ah, ngana bondeli vraiment ndeko moko o lingo voyager sala ngasine. Nga pena ya kozwa billet parce que nazana ngulu pana sima o il faut ba ya kokota spectacle mais bazana billet te pona bandeko nyonso bazobenga biso pona billet ah zelaka peut-être so muto voyager et puis na ina sala appel na bandeko nyonso je pense que bolandi maman Nicole awa très bien soko ebike ozana déplacement moko en cours et que okotani neni et to ozala ka biso nyonso tenu bolata o bo préparer bo bolata yango yo bolata tenu te faut que sala ba nouveauté ça bolata maputa. Ah ok. Donc ça maman maputa mutu toni modèle nae yango to yela na showbiz na ba papa pe bolata maputa. Oui. Na kati ya groupe ba papa bazala combien? Vous en avez idée? Bon na groupe kala ba mama to lekaka partout. Na ba nini nyonso ba mama ka ba lekela ba papa toza nje 15 toza 15. So na bosen to. Wana na effectif ya libanda na ya kati to effectif a kati kaka. Ya biso ka ana Congo. Ba papa boza 15. Toza 15. Donc ba maman surtout 70 lobaki. Bon effectif auto côté la nini. Non. Nazo ba effectif ya groupe no bimba. Ba papa bazara combien? Mibali bazara combien? Toza 15. Mibali bazara 15. Mais toza 5 minutes boso bazara 15 d'auto ko ça ba 80 quelques basi. 80 quelques basi. Ba maman mingi ba marié, ba célibataire tu vas dire. Toza ba sena nzambe. Toza ba pasteur na 4 minutes maman Suzy la grâce na soeur za mo sena nzambe. Maman patience pe mo sena nzambe. Maman mo ikini mayombolo pe aza mo sena nzambe. Maureen Mayombolo, je te salue. Il y a sa chantre, hein? Maman, oui, elle a chanté dans l'église. Ça va se nous tous belé na carte. Tous belé belé. Tous belé Ah, ok. Mais vous avez rappelé dans la réunion oyo ezali ya ko conscientiser bandeko lolenge ya ko tambola pour na ba maman bazana mabala ko pesa bango ba conseil parce que vous savez que la famille de Bota ezali ba fan oyo bazana moins caractère. Ezali ba fan oyo bazali ba modèle au jeunesse ko kikolanda. Je pense que bon on a même lolenge na biso ko se comporter na télévision. Même maloba na biso ezara na contrôle. Est-ce que yo en tant que présidente na basala nzambo bozana bango bozwa rapide temps ya repesa pe ba maman bazana mabala conseil ba papa bazana mabala conseil par rapport à ba film nyonso na ba leçon so pe boy ko tirer na ba film oyo elekaka na Belle Vie télévision. Bon, toza penza tema to bito basala nzambe bazana kaseti makambo malamu eza po mama ye moko na azana mukolo na ye o azalaka alalela veiller biso pe bana to kenda eza siko biso bato toza bato to soutenir endeni toza nite mama passe mama meso Suzy azana groupe intercession mobimba to kota chaque jour chaque 22h to kota chaque 22h payer one intercession to kota presque biso nyonso to bonde la donc maman Suzy la grâce na souhaite beaucoup taka chaque jour intercession à 22h. Ah c'est déjà toza bien intercession to sala na 22h na to benga rappel ko conférence ali batnes to kota ka o 8 ans koti o azana mega na eto azana charge na biso to kota ka to payaka pona ba kanyo so écoute ma ya biso moko maman Belle Vie dans ta showbiz boto bonde la pona ele kamalam. Ah, c'est une bonne chose. Vous voyez, Omoni, les fans, tant qu'on va soutenir artistes petits na prière, c'est rare d'avoir un groupe de fans Oyo, Sanganaka, chaque jour pour nous ressembler là. Je pense que ça c'est Dieu. À part Nzambe, namoni lo mususu lo bate. Tout le monde a des fans mingi ya matara ba live, lo kandinga ko finga ka baninga. Mais cette fois-là, pour une fois, les fans ba Sanganaka pour que ba sambela. Ça c'est Dieu. Belle Vie qu'on dit. C'est une autre option. Voilà. Merci maman. T'as combien? Ok. Ah ouais, siège? Bon, siège est ça. Bon, nous avons un siège pour nous acquérir sika. Parce qu'on est dans la salle non retour. Ah ouais. Ok. Bateau bateau qui va élever déjà. Siège c'est quoi commis à la minute. Ok. Ah ok. Comme déjà ah. Il faut bander sur la wapi, tout sur la rapidement. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Bomoni est décor est changé parce que tu as mis balai. Et là, tu as commis, je crois, plus de 5, 6, 7, 8, je pense. Awa, Ezali, siège momentanément. Il y a famille Libota pour l'amour.
c'est ça, non? Avec la présidente. Théo Kanaki Boy. Bandeko, basombi babillet. Mais, après que somba babillet, il faut baya spectacle. Qu'est-ce que nous devons faire? Famille Libota pour l'amour, et qui engagement ya pour sensibiliser. Bandeko, nyonso basomba ki babillet. Au faire partie de la famille Libota pour l'amour. Au faire partie, mais ce que somba ki billet, en tout cas, ceux qui ont binda qu'on a une adresse na yo, tu vas rebêter la yo porte pour que tu rappelles que le spectacle est égalé 2 jours. Donc, ce que moni ki moins autres a bien été, bah tu vas le billet bazali. Au PC bio na yo, bah tu le coton na yo pour, en tout cas, vraiment place les athées. Nous sommes avec toute la famille de Bota. Certains, Tozaki Nabango la fois passée, d'autres Bazakité, les Loba Omeka s'est présenté, père de Jazalaki, maman Nicole Yokutu déjà, moi s'est présenté sur ces athées. Les Loba Baksana nous a dit, combien? Bon, les Loba Baksana, toye na bande kopo na ko se présenté nga na yebi derrière na maman présidente boyebi maman Nicole Siamunu nga ye derrière présidente ya famille Bota pour l'amour. Et là, on a une bakisa qui est à Moussou, dans le bâtiment T. Dès que tu as ça sombe qui billet naïe. Tu es obligé, il y a cause là. Attends, tu as sombe qui billet, tu es obligé de faire un abisso. Et ça, on est au bon moment, tu es bien en Canada. Tu as un sombe qui billet. A sombe qui billet naïe blanchante, c'est à Mounou. Mais à ça, il déplacement. Il y a un mois si naïe, bah, pessibisso des billets. Donc, combien de 40? Donc, nous avons un mois 40 déjà. Dans une mois sous force. Mais puis eux, au monde, on a quand même un groupe dans mon bimbato yakawan. To yaka to télé makana porte, to yé bagande ni to ça. Merci beaucoup, maman. Boni. Bien. Pour ça, na libosoko. Comme bonani. C'est micro, pardon. Vous allez membre de la famille Bota pour l'amour. Vous avez un posteni. Vous avez un protocole. Ah, vous avez un protocole. Ah, bah, protocole, apparemment, vous êtes belé, hein? Oui. Ah, ok. Namo yo lingi vraiment tout tambola to panza sangwa belvi kandi batu ba spectacle. Eza bon papa. To za bezo ke pa bato basombe ba billet, to ebisa bon ke bazanga te, bazala pour place na bango wana muto ozala te. Eza ka bon ba bimisa kimbongo na bango ta ba bimisi mo basombi billet, il faut présence na bango pe et ça la moi bien pour maman Bellevue ACP là. Sentiment na ezo utawapi. Esengo wana ya ko soutenir musala ya Bellevue. Esengo wana ya soutenir maman Bellevue pour aller to linga e bandakala. OK. Uta ka to linga maman Bellevue to sepelaka na ye, donc to zaka na besoin ko soutenir yeti na suka. Wana za mama ya bana, mama oyo ayibi ko bomba bana, ayibi ko bomba libota, donc to sepela to landa eka na sima. OK. Merci beaucoup. Namoni ba question mususu elinga na mutu. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nani? Mama Sati. Matsa voix maman Sati. Nga mama Sati. Yo posa na famille Bota pour l'amour. OK. Dans un groupe social. Un groupe social. Donc groupe social pezali maman Nicole. Oui. Mais bien on va danser. Bozo bangisa. Otala ba filmer. Nata fait maman Bellevue, on ça que na pour ça là. La photo ma partie ba film na ye était nga do le bela c'est nga na makambo belé so na ba film. Olingaka maman Bellevue. Film nini oyo yo tala o sepela nango. Film à mon enfant, ne sais pas non ma casse vraiment. O sepela na mon enfant. Ne sais pas non. OK, to beta li solo nango sima, soit non tout ndeko msufuna iba so boza vraiment famille Bota solo. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nani? La Diopana. Nazana membre social. Yo posant social. Okay. Ah, OK. Donc je pense que bandeko nyonso baza un comité directeur T. OK, merci beaucoup. Maman Lobi yatala mon enfant. Est-ce que oui mon film à mon enfant là? Mais bien. Ezarani. Ezalaka yo nani akabaki akabaki mobile na ye quoi. Abota na voisin ceux qui n'ont pas senti. Yangwana hein? Oui. OK. Na biso nyonso ana nazotala monene. Bino nyonso botala monene. OK. Betelanga lisolo to comme na 40e épisode. Tozaki na la fois passée. Bandela ka se présenter pour na bato bataki vidéo wana te. Bon, comme on a que ma Pasha. Naza adjointe à maman Coliche. Dimanche passé nazala ki une émission. Na protocole hein? OK. Na protocole. OK. Natala film ya monene. To comme na 13e, le 14e. OK. Il est à 14e. Pour na bati fente. Le 14e. Pour retenir déjà nini na histoire en bando bando. Na histoire waneza Daeli ala li passe aboma ki li passe na e. Pour na libala na protéger libala na e.
sika bomi ndeko ne mo propre lipasa na ye pour protéger libala na ye. Al mama top mama na Milo azali mama ya mama Bellevie. Mais abandaki kolinga mama Bellevie te. Ando linga mi kaka daeli po azaki na libala balaki libala ya bien. Abandaki kolinga ye a négligeaki mama Bellevie. Maintenant mama Bellevie aza mwana ya liboso ya famille. A négliger mwana liboso ya famille te. Parce que lele comme la comme ko senga Bellevie pardon pour Bellevie siliki akende na enda ko akende place no salinga kena mwana na ko finga mwana mama Bellevie tegra azo finga tegra donc eza bien film na to la non le 14e épisode 14. Merci beaucoup. Je pense que jusque là place film na biso commis leçon à retirer zali kolinga motoka pour na profiter kolinga motoka te poizo pesa kolinga motoka te poiza nango. C'est pas la moto d'abord parce que azali moto. Respectez moto d'abord parce que azali moto. Azala nango te. Je pense que quand vous suivez tous les films de Bellevie Télévision, c'est ezali bisika oyo moto koki kotala pour qu'à retenir quelque chose, pour qu'à retenir les sons, comme on l'a dit. Tolanda l'aveuglette, Tolanda parce que notre société se retrouve dans le scénario, il y a Madame Bellevie Kandi. Je pense que nous allons continuer dans ce même tout se prépare avant tout Kabwana. Faut être les solo à mon aîné côté à partir d'Acosta. Bonjour Master Boni. Oui, bonjour. Tozara na la fois passée hein. Ouais, Igor Malongi. Igor Malongi. Voilà. Sentiment anini. Jourwana moi to tambola bien que jour en moi ezaki makastelelo suna sa moi to lito bando tambola pour la sensibilisation. Sentiment les autres parce que la fois passée bobaki to linga mama Bellevie car pour na musala na. Mais vous êtes très motivé. Sentiment les autres tapena mingi. Oui, en fait, biso doit vraiment famille bote makila. Donc toroki jamais kovanda na ndako tandis que tous un événement moi munene oyo famille bote mama Bellevie quand il a organisé, donc il faut tous vraiment motiver pour motiver pour sensibiliser le peuple oyo basé famille bota pour na journée wana disons soirée wana et les bien yango toujours sensibiliser ba tout o basombaki ba billet na ba ono basombité ba welela déjà ko kene pour ba billet comme déjà na souka to éviter peut-être ba rose na chance yo quelques billets ceux qui ba se précipiter comme en place ko ba billet to te kama pour un événement la biso en tout cas ba billet to kama susté. Bon, babi et sili. Mais aussi on a battu. Pas comme à place na balio ka babi noté kama. Au rose chance ya mutu mo carnet. Donc mutu tout penda aya mutu azanga te ba sombi babi en tout cas pena boya bozala avant pour mamba bien zala wana. Yaka avant pour vendre la place où sengili par rapport à ndengo sombela billet. Ah ok, merci. D'accord. Hier avant mes appels à billets. Bonjour maman. Bonjour papa. Boni. Bien papa nanga. Kombo nani? Na kombo nanga Gisèle Kaindo. Otala nga na TV? Otala nga te? Ah, ça la faut otala nga. Non tala. Oyando ipsinga lelo. Ah, tala nga bet. Merci beaucoup maman Gisèle. Ozali membre ya famille Bota pour l'amour. Ah, naza mwana membre. Oza mwana membre, oza na yoki koto social, na yoki koto protocole, koto ngaza mwana membre simple, ngaza simple. Ayoza simple membre. Ah voilà. Merci beaucoup. Sentiment on est pour soutenir maman Bellevie. C'est dû à quoi? Nalinga nalinga ka maman Bellevie makasi. Aza maman moko na éviter maman social. Pe ba série mon ndo ke ba ipene boye ba dolo ba yo ko na Bellevie on a ça la théâtre boye ba na ba il faut na mona ka Bellevie wana ba ba to ko na yi. OK. Ba été funa ko taper na groupe na yon na ko taper si do na za. Ils sont bien. Ils sont très bien. Yango to bengi ba tous les 29 bazanga te et ko zande sombe za ben na bika. To tie. To moko tazanga. Ils en sommes les 29 wana. Il faut que manda avant 14 ans là on a déjà kuna. Na déjà na kit na reste na mi bombelaki. Na ngena du barabu. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nani maman? Maman Gisèle Kibazo. Maman Gisèle posa membre ya famille Bota pour l'amour. Oui, na membre famille Bota pour l'amour. Ngai naza membre simple. Oza membre simple. O adhéré depuis quand? Ça déjà 1 mois, non ok 2 mois. Ça déjà 1 mois, ok 2 mois. Vous avez quoi prière? Gisèle nan to tche na groupe à prière te po nde to za groupe à prière boye to ko tara mutu nyo sote. OK. Batu musu baza ko za na mutu sa za religion musu musulmane témoin de Jéhovah. Ayeni kaka même to ko tsa ko to za na mangunga na biso to tuna ka sikoto to vanda po bana na to sali su réunion te so to sali su réunion de to ko respecter ba to ko tsa na prière to ko tsa
ekotisela te. Ah, ok. Donc, ozali membre Sika. Oui. Nana benga ki opokota. Moto benga ngai Mama Sati. Mama Sati, hein? Oui. Mama Sati aza. Ah, Mama Sati. Ah, yo mto kima biso, hein? Chafu na funda po anyo kima kia na caméra. Mama Sati mto benga ki, hein? Oui, papa. Ah, je pense que merci beaucoup vraiment pour la motivation oyo bozanango. Il y a pour soutenir Ndeko Nabino, pour soutenir Bellevue et pour soutenir théâtre congolais. Parce que théâtre congolais, ezali théâtre oyo ndezo kumba culture nabiso. Le lengo ezo kumba culture nabiso tozo mona société nabiso na nzela ya ba film wana. Je pense que biso nyos total film moko des dogs. Toza na ba situation na mona moko ndoki na famille. Je pense que biso nyos total les deux sœurs rivales. Toza na ba situation na kati ya ba famille nabiso. Donc otala ba film wana ezali ko tirer pe ba leçon na kati. Donc ezali une contribution pour vous, pour notre évolution, notre culture, notre théâtre congolais. Maman, bonjour. Bonjour. Au bout de toi, vous préférez Moroya? Je préfère Ngamoune. Ah, vous avez maté à Mingi. Vous avez maman, première fois que vous avez. Bonjour, maman. Bonjour. Rappelez ce Soubandiko, Bamonayo, depuis Kala, Kombo. Ngai Mama Yolande Kalema, naza disciplinaire na kati ya famille Bota pour l'amour. Naza sous coordinatrice assistante, l'assistante à Maman Souzine à Suède. Ah, ok. Merci beaucoup, maman. Je pense que la vidéo, tu sais, la fois passée, tu sais pas la temps que tu commences à te montrer à maman. Mboko ezangi mikolo, ezali bisika sagesse ezati. Le lengo zo tambolana bandeko. O baza baleki bana ya baish na biso to zaka mwa mutu pasi. Moi de temps en temps tous les autres alaka. Oui, baza kolobaki ba mutu pasi te na kosa. Baza vraiment mal à la tête. Mais avec bango, moko to kotaka na koti na aji na bango, moko na saili aji na lokwa mama, lokwa yaya to partager to pesi conseil kenda bien. Oh, tila bango pe batala ba film. Oui, surtout quand ba film, sauf que nga moko mikolo na ta ba film était pour téléphone ba yibaki na ebité sous programme ba film des années. Ni quand ba film vraiment ezali quand ba liboso biso to lobela na kati ya famille Bota pour l'amour. OK. Et local liboso vraiment yango na donc à chaque fois tozaka na réunion président abeta acté ko na makasi. Il faut autant la film, il faut partager ba film, ça peut le to sala makasi. Après kota la ba film pour une première Bellard Production, vous allez maison ya production et ça la ba film ya Bellevue TV na Candy Star ba ti spectacle na showbiz. Tango ki ke ba bien aussi les sentiments na liboso zani. Ah na sepela na hote parce que na ba ki derrière biso. Oh yo na ba bien zala. Ti na nga za belé. Pour derrière biso tel que ngai na ko inviter 2 ou 3 personnes. Siko ba billet et si li ba oyandeni c'est que je serai obligé aux billet na ngai. Nga tika libanda na porte na koti mutu mo à côté. Il fallait ba billet za lebe moyennant salle quoi. Il fallait ba billet za vraiment et belé pour biso la famille Bota pour l'amour tout ça là ka vraiment promotion. Publicité ya Maman Bellevue. Parce que batouana ba okike azan spectacle mo na showbiz et que bango ba réaté. C'est comme ça na part na biso to convaincre bango nini to yebisa bango nini. Et ça là est bien dit. Ndenge ba billet sileli. Parce que tant on a yaki liboso bozaki santé. Siko boko mi sang. Ça signifie que plus tozo avancer, plus ceux qui bozali solide, bozali soudé et que bozali organisé ndenge bosala ka boko mali suswebele. Vous êtes sûr que soit au signé Stade des Martyrs? Avec famille Bota pour l'amour WhatsApp. Tu vois la moitié à stade. La moitié à Stade des Martyrs. La moitié à Stade des Martyrs. Vous tombez tango. Nazo flatté au thé, nazo biso oza vrai. Biso vraiment tout ça la publicité à Maman Bellevue makas. Tombé tapena la moitié à stade. Wana penda zala assuré. Merci beaucoup, Maman Bellevue Kandi. Je pense que Olandi Oyoki, famille Bota pour l'amour, Balobi, Baobanga Teturo, to signé Stade des Martyrs. 120 000 personnes. 120 000 personnes. Maman présidente, 120 000 personnes. Ok, tonton Moun. Vous avez déjà que showbiz Balobi, moi, 500 personnes. 500 billets si. Si vous avez un bateau belé, vous avez billets dans la part non abisso. Tout ça sous sensibilisation. Tepo, attends, tu salis à reçoit billet. Si vous avez un billet, tout ça là fort. Pour te dire que Congo,
mo ba difficulté ezaka ba olebisa biso tolingaka donc to balwandeni tolingaka nini balobani ndesi mo oba itizaka tolingaka likamuna moto na ngomba mato bazo basomba ba billet to sani to somba to na makamsu to mo likambo comme na moto na air to bimisi ko manjaka billet spécial ngaza kina mama bela na mse mama bela bato bele bazu ba billet te ideno eza nini na bisalisa ba billet msusu mama ni kono ça billet ndeni manager faut pesa to soki to excès bato bazoki bato babukani talaka eza loko o pesa su charge na bela production faut ça na quantité mais biso to zande nga boy na ma présidente eyinda te na kwa sime ngata na koti na ngata tali banda na ndo dingela kama misuka na tarata sécurité ça oui sécurité pe de ko zara ba ça na mako kutaza kana ka ngake la ni kunga biteya mani kana ko kela na ngakula po ki ba bieza insuffisant amwe ke tamsu mwa mbouteille ko zwanga na kenanga lobi na milalela nanga Merci beaucoup famille Libota pour l'amour. Je pense que Bissonioso, famille Libota, tozota la ambiance ezali awa. Nenge maman présidente alobi sensibilisation exercice ya to somba biete parce que ba bié ezali. Nous allons juste rappeler na bande commission subo poser acte o ndekoya maman Nicole a posé. Soko moni ko voyager. Tonzo toza malamu te. Ba bana mbongo na bango ba somba bié bazali. Benga pour place one à la vie parce que place one est réservé pour nayo et deuxièmement pour la discipline en tout cas bande kotoya soko yebi koza na billet zala libanda soki solution comme on en a tant mieux mais nana solution et quand j'ai en tout cas nana solution nanu ya proposer yote awa ensemble avec bango sensibilisation autozo sala na ba papa na ba maman tozali to kutana bande ko baza na ba billet to rappeler bango que tout tika na 2 jours est-ce que des jours est passé là-bas et comme tu la mukana tongo jour ango kurekei si ogenda koluka ko repasser oyeboe showbiz des etondaki au sandeni. Merci beaucoup maman Nicole. Maman Bella prochainement sur ko ça ba spectacle à boye en tout cas il faut soit un manager né bien ba showbiz années amki. Si faut ça ta réunion ba président ba famille Libota koluka salle moko plus que salle wana ezala bien. En tout cas, vraiment, ils allaient bien. Pour la salle, on a 7e anniversaire, ils ont déjà belé, mais salle, ils ont qui 10e stade. Ok. Message j'ai commis Maman Belleville. Je pense que message je vais les gagner les bossos. Au Monaki, au Kaptaki. Je pense qu'on a la réponse non au PC Batou, au PC Bandekopé, au PC n'a pas sa maman présidente. Je pense que Batou au P. Bameka qui kolanda YouTube lobby bamona qui keza réponse par rapport à ma préoccupation nyoso bandeko bazo poser aux élèves dans différentes chaînes et là très rapidement nous faisons descendre na bandeko la famille de Bota pour l'amour pour que tokende na conquête mususu et on vous revient juste sur la même vidéo mais après. C'est bon. Awa Tac tac. Oui. Bonjour maman. Bonjour maman. Tu as la caméra hein? Ok, bonjour. Bonjour. Maman Nani. Maman Anita. Maman Anita. Azali famille Bota? Te maman Anita azali famille Bota hein? Azali famille Bota mobali ne azali famille Bota te. Ok. Maman Anita. Toye bisonia sona équipe technique biso so bana bela tozo tala porte à porte bana ba somba ki billet to sa recensement to yeba ko bana ba somba billet soko somba ki déjà billet na yo na bi ko za famille Bota da na yebi mon papa somba ki billet pour somba billet to somba ide billet to na de billet na biso yanga na papa to komona ba billet ezali ok yo zo yeba randeni ki bato ba somba ba billet o baleke na nzela na bino oui ba misusu pe na yebi te mais misusu pe na yebi wa ba ki mandi ko bateka billet wapi na laxi mamba opesa pesa mbona sombelo o te biso moto ke som ba ki ko som ta mandi ko to sombi ok bonjour maman Anita et déjà to pesa ne bonjour wapi ba billet na ngai yango ok laxa kuna na caméra ba billet na biso yango to somba ki ya yo na papa na neuf ok bozala tozala papa tozanga te so bozala te bato bazali baoluka billet tokozala papa biso de 13h30 tozala mbongo ezali na misombelela bango yango te tozala papa bozala ok boto komona papa te odela
Ode. Obenga chéri te mama. Biso to la sabi no bongo te. Chéri Odela. Odela ya komo mo ya likolo. Ta makambo Odela likolo. To komona papa tata yo moko. Eh, to komona. Oh papa Odela. Bonjour papa. Bonjour. Papa Odela boni. Bien vraiment. Ba biso biso yo zali famille bota te mais osomba ki billet. Ozana droit na yo. Oui. Osomba billet. To ding to yeba ozala na spectacle. Na ozala ko ya première fois na message nango. Initiative wana na sepela ki na yango vraiment na ozala présent. Oyo bongiso zana erni po batebele bazokana bakoma 14h na yebi kozana mama na yebi ke bana bazali hein. Oui, bana bazali peut-être côté ka transponder bandilango koma avant de 14h to ozala déjà wana présent. Ozala déjà. Ah, OK, merci papa. Menga nazo tuna ga mama. Batu bazoluka ba billet. Eza copte osala soko ozate opesingana na batu. Na teki yango chocho. Na siri bino vraiment na ozala. Ah, merci beaucoup papa Odela. Tokutana kuna. Merci vraiment. Excusez biso pour le dérangement. Ah, merci. Merci beaucoup maman. Bisoto Kei. Merci. Merci beaucoup. Bon, ça continue avec la famille Libota pour l'amour. Ndebolobi a tout une adresse moko. Toza kaka na ngape qui ça passe. Na elenge sa kaka. Donc ana makala. Tozo tambola pas quelqu'un de connu sauté. Moi 2 3 prochainement les sous. Surtout 8 ans pour l'axabino sous bande pour nous sensibiliser bango. Et voilà, notre vidéo continue. Papa Moun. Maman Anita. Maman Anita. Maman Anita. Na lopango na bino awa bat basombi biye pe baza. Bazali. OK, to kota na ba porte ça problème. Problème exacté. Ah, OK. Wapi Maman Anita? Premièrement non awa. Awa. Bonjour maman. Bonjour maman. Oui. Bonjour. Maman. Bala maman Belgique. Oh, bien. Oui. Bonjour maman. Toko matin? Mboaza te to banano na mboa. Comment déjà tennis? Ça famille bota maman Belgique. Bonjour maman, boni. Bien papa. Ah, ngai tonton Mundirba. Wana maman présidente Nicole avec toute l'équipe, il y a la famille Libota pour l'amour. Tozo tambola kaka pour nous sensibiliser. Osomba ki billet? Na somba ki papa. Pour un spectacle. Et tu es qu'on rappelle que le spectacle est à 2 jours. Le toza jeudi, lobby vendredi, samedi des spectacles les alliés. Tu es qu'on rappelle qu'il faut aux ala. Ce que mon aux ala te, batu bazali mbongo pesa na poche. Au pesibiso billet to pesio mongo batu ba na sombi. Nazo na zong salsus pour na maman belle vie. Jamais biso de to sombe billet na papa to kozala. En tout cas 14 ans na olonga na ndako. 14 heures de journée. 14 heures déjà na longa na ndako. Fona koma. Pour na maman belle vie en tout cas na koma. Ah, ok, merci beaucoup maman. Oloba kombo maman nani? Maman Bobette. Maman Bobette. Maman Bobette Mankulu. Maman Bobette Mankulu. Ok, merci maman Nicole, maman présidente Lilo Bezali, pas maman. Maman Bobette Mankulu Batako maman. Na sepeli koyoka yo ndo loboza na billet. En tout cas, ndenge naza mona makala bo na mona kina makala ba basombi billet. Et ça ninga se on a ko mona billet. Je na maman. Ah, maman Nicole est exigeante hein. Mona billet te. Maman to someki mi balé yango na papa. De bien na biso yango. OK, maman Bobette Makulu. Oui. Asime billet na yango yo. Maman Bobette na sepeli nzamba pambola yo. Merci beaucoup. To zelo kuna. Maman na ko zanga te. Ko zala maman. Yaya. Ato moni santé zo tunsa ya meladi ya meladi. Relief zebu te malade ya. Meladi zebu ya uzanga te. Non, ataku tu fièvre na yetinga na komi mel la crise. De la sepeli bai. Merci beaucoup. Maman Bobette na lupango bat basomba billet na moni voisine na sombaki. Asombaki maman to kende belé. Pona belle vie. To zala. OK na sepeli. Merci beaucoup. OK, merci. Merci. Porte monsieur sous bazali. Ah ouais. Donc il vient le pain mon famille. Te papa kuna le bela famille bota te masomba billet. C'est que ta famille bota boza. Ah bazali a révélé. Tap tap. Papaya. Bonjour. 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 Bonjour papa. Bonjour monsieur. Ah, ngai komo na Mundirba. Ngai komo na Ikashama. Ikashama. Merci papa. Ngai totamboli na famille Bota pour l'amour, maman présidente Yewana,
Obimi déjà na babillet. Ah, ok. Merci beaucoup, papa. Tolinga to vérifier. Au sombaki billet na yo. Au sombaki ba billet na ngami balé. Yanga ina ya madame. On a journée le 29. Le 29 septembre. Eh, le 29 mars. Na fente au kagad. Le 29 mars na showbiz. Au Rosala. Oui, na Rosala. Tu es PK pour te rappeler au Kende il faut Zala. Na Rosala déjà partir à 15h déjà. Maman Nicolas lobi soko yoki nzoto bien te mais là Zebou Zebou na nini na relève. OK. Attends t'es trappé Ah ok. Merci beaucoup papa. Tu ngatu ya vérifier. Oyebi ndenge nini okoma na showbiz à partir à Awa place Ozali. Tu ngatu expliquer rapidement pour na bandeko ba otala biso pour na bandeko toza Awa. Tobima facilement kaka victoire pour na bandeko to uti elenge sa kotonyo tobimi victoire les a centre ya Kinshasa à partir ya victoire nangambu soko oza sur Prince Kasavubu donc oza sur Prince Kasavubu opesi koto nyonso mu Congo Selemba ou Makala Bandal opesi yango mu Congo ozota la vers boulevard juste en diagonale na on à gauche au mona aremo zawana babele la mituka ya Shaumba so zumu tuka ya Shaumba so ba kitioka na Shaumba au mona mama rond-point Sosimat so moni rond-point Sosimat otunika showbiz et ça juste en diagonale il y a ambassade ya France ezali pemeli côté on appelle dans les environs Itex Afrique zawana eza bisika obungate. Merci beaucoup papa. Je pense que soko bande kolanda vidéo au obungate nagisa sa pe mukolo obungate pour retourner. Merci beaucoup. Obi papa Ig Kachama. Papa Ig Kachama. Merci beaucoup papa Ig. Na moni maman présidente Azama. Papa Ig. Papa Ig Kachama lobi Parce que bino awa nyonso. Ba ya eza bino awa. Siko nazo tuna bino nyonso boye ba ndeni bokuma bata ba vie. Bon, eza par rapport ya ba série nende totalaka. Yango intéressant biso na ba histoire oye apesaka na ba histoire nyonso tout en tout cas to s'intéresser na yango moni ese. Ok. Merci beaucoup papa Ig. Merci Toti Kiyokasi. Les lobezali ni pour bande comme so pe basombi ba billet. Bon, to sengi na bande ko basombi billet ba yakaka bazala temps pour na place. En tout cas, tous les belés. Ok. Tous les belés pour nous soutenir. Ok. Merci beaucoup. Maman Nicole Tobi Makassi. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Je pense que la ronde continue. Tozali toujours Awa. Awa quartier ni Maman Nicole. Quartier Mikasi. Bisika Wapi. Bandeko belé ya famille Bota bazali bisika wapi bandeko ya famille Bota pour l'amour basala qui sensibilisation na bango pour na vente ba billet. C'est pourquoi tozo kende bisika moko pour rappeler bandeko que totikal na 2 jours pour que tu aies na showbiz. Soko bi adresse te to la kisio. Soko za na problème à fièvre to poneli o kisio komela pour que nzote za makasi. Ba mama. Ah ok. Maman Lakisa. Maman, comment on a? Maman Mireille. Maman Mireille, hein? Ah, Maman Mireille peut aux alliés famille Bota to lingaka théâtre. On appelle Linga théâtre. Ah, ok. Donc vous comprenez que Batunyon Sobazo Somba billet Bazali forcément teka famille Bota. Ah, pardon Maman Nicole. Donc bandeko mususu balingaka théâtre. Mais basombi billet na bango. Maman a osombi billet. Est-ce que okozala? Non, osala samedi. Ah ok. Merci beaucoup maman. Merci pour la bino. Ah ok. Le colo somba qui billet, il faut ça là. Soko ginzo to ma fièvre. Maman Nicolas bi, mais là zebou. Ata traper soko moni bénéficio moi te tomber. Madame na CP. Lilobani nezali pona bandeko pe ba somba ki ba billet. Oui si bango nini. Bon, to kutanga mokolo na showbiz. To tandi makambe ko lekela. Nde to kopambola nzambe. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Ça va. Maman Nicole, on continue. Oui. Bana kati. Ok. Sensibilisation bato basomba ba billet ya événement à showbiz. Ceux qui parmi bino bato basomba ba billet bazar. Bazali, hein? Ah. Donc, c'est qui famille. Motoaza na biya zali.
Yo somba bien. Toso la mouké. Ah, ok. Bonjour papa. Ah, comment on papa? Héritier Kalala. Héritier Kalala, merci beaucoup. Papa héritier, biso tu as vérifier sur son bagi billet, ceux qui billet mon pèse aller bon guité. Et c'est moi comme le carte de lecteur. Ah ok. Ndé to lingala ma belle vie penza billet yango hein. J'espère n'était c'est ba falsifier tout yango. Na yebi ba billet nyoso. Numéro de série ezali 040 donc va falsifier était. Et billet solo. OK. Jour en Rosala le 29. Ouais, le 29 samedi non? Samedi ouais. Toko Mayarni. Toko Zala en tout cas, tant que nous la font la porte hein. Bon bateau bola la kuna kasi. Bon, c'est bateau bola on a problème tu m'engam na bête la bango porte. Ah OK, merci beaucoup. Sentiment zanini. Déjà tout ce qu'il y a 2 jours. Bon, sentiment ça que d'abord il y a soutenir ma belle vie pour ça triste mo nga pena linga mingi. OK. Et nga na benga ke belle vie moellon. OK. Belle vie moellon. Belle vie moellon. Tara mo laisse mo beta na marteau, risque ça mo sapete tout kit. OK. Pour beta buka na na marteau piqueur ou buka mais moellon penza faut beta marteau makasi tout bombe. OK. Merci beaucoup papa Kalala. Maman présidente, Lilo Bezali biso to vérifier billet Zali papa Lobia Rosala. Je pense que tant on la vidéo oyo ils ont permettre batinyo so ba lolenge ni no koma showbiz facilement. Lilo Bezani maman Nicole. Papa héritier lobi hein. Papa héritier boza combien abosomba billet to komona ba billet et batu baza basomba billet o baza sur place. Bimaki nango. So ba bimaki pas de problème. Ba bota ya laxi yayi. Wa zana na minute wa part yo. Papa ngai ndeko mo auti ko bimakala mingi ete awa ye pas nango papa ba misu bakende ya misala. Ah OK, pas de problème. Merci beaucoup. Le roi Bazana va bien rappeler, on va tous les cas qui pour te rappeler, bango que tout ce qu'il y a 2 jours pour te coûter un showbiz. Merci papa. Vraiment showbiz bang. Ma belle phase a décidé. Merci beaucoup. Vraiment ma européen ça m'a donc nabi que mère check. Merci beaucoup papa Kalala. À tous ceux qui nous suivent, je pense que bon mon iroto ça là. Pour na lelo na kosenga maman Nicole Topema. Nous autres les mina qui voulaient appeler ngolo na ngai quand même. To kitali sus. Ah maman Nicole. Maman Nicole. Bokoya na moyeni ni bokoya nzela moko to na mutoya na ndenge na yebo s'organiser ndenge ni. Bon, bokoya mutu na ndenge na ye par rapport ya ndenge to zuli ba billet. Hein, de ba billet eza insuffisant. Na ko kanisa batu te. So na kanisa batu ba yo takinenga. Na yo za stressé. Na yebisi ya mutu nyoso. Aya na ndenge na ye. Mais o ko koma 16h. Aye te billet na ye na opesa na mutu mususu. OK, donc yo mo garder no ba. Garder ba billet batu nyoso eza maboko na nga. Wana remettre na batu eza te. Vu que eza insuffisant. Na jige boya ko simba ngo, de na simbi ngo bono zongisila mutu nyoso na partie ya salle. Ya showbiz ndena na ko kamata mutu biye na ye ko timba mo. So na monka spectacle bandu no yete, mutu ya de ya zaki liboso na pese biye. Ah OK, merci beaucoup parce que ba billet nombre ya bato bolingaki et kokite. C'est juste pour ça. Merci à tous ceux qui nous suivent, Tozali. Bonjour maman. Boni, bien maman. Boni maman. Malamu papa na ngai. Kombo maman nani? Kombo na maman Chimène. Ah maman Chimène. Ngai tonton Mundirba o équipe nyonso ya famille Bota pour l'amour na maman Nicole. Yenda memi biso a poto vérifier. Ye pas somba ki billet? Na somba ki billet na ngai. Na za ngo kutwa na kati ya sac. OK. Le 29 na oza. Billet na ngai yango. Ah. Nakomona mama. Yango maman. Obi kombo nani? Kombo maman Chimène. Tonton mon code ni botala. Numéro ya série yango. OK, 039. Ça triquete. Na yeba billet ka sona simbia. OK, merci maman, ezali billet solo. Siko loko ozana billet. Place na yo. Oyebi ke soko yete ko za vide. Non ozala vraiment. To mona na kati sala. Bon mona ngai en tout cas no sepela ko za na bino sala ngai bien ozala. Ah merci beaucoup. Oyebi nzela ko kende showbiz. Teso la kisinga na oya. Ah landa vidéo oyo comme ça oyeba à partir à awa ozu transport à Victoire. Na Victoire otuni bisikani bazwaka mutu ko ekendaka Shaumba. So komi na Shaumba à partir à Shaumba obimi boulevard na rond-point Sosimat.
au mona so de moto zarawana ambassade de France eza musikate nini Itex Africa peza musikate na ngambo kaka yo ozala nde bisika showbiz eza juste en diagonale eza bisika obungate comme avant pour que tout le monde tape dans ordre. Spectacle est banda 17h. Donc 17h, ils étaient babandi au bungisa. 17h, bah artiste ba matin podium. Pour aussi savant et permettre le roi battu barozale Béléona et permettre bande couper bazonganda kuna kimia. Merci vraiment en tout cas nous allons s'épelle ma case nous allons papa. Bon mon ngai, ngapi na mon la no pode na moni bino nous allons lisusu. Pour ça la bien. Merci beaucoup maman Loba maman nani? Maman Chimel. Oyebi maman Bellevue. Nayebi maman Bellevue. Otala ba théâtre na ye. Otala théâtre mais kitoko makasi olobela pour tes até. Osepela nango? Na sepela nango makasi. Est-ce que soko tali oyebi sa baninga pe bango pe batala pour na ba leçon zo tirer na kati? Bon, total anda ko mobimba surtout bana. Soki bota serum souté Bellevue en tout cas. OK. En tout cas olobela pour tes até. Total nango makasi, total nango makasi. Merci beaucoup maman. Totiki okastozo zela ona showbiz. Na kozala. Merci beaucoup. Na pandi na ozala. Merci beaucoup. Maman Nicole Tokiti, les sous-autos. Ah, ok. Voilà, nous sommes là avec Nassé Amoyo, avec beaucoup de charges. Mais vous, je pense que vous avez le lengeni ni famille, pour l'amour, vous avez déterminé. Donc, continuer au Samsalo. Donc, il y a un continuer au Tambola pour que tout le monde, quelqu'un de quoi va billet et que tout rappelé, que tous allons besoin de billets et quand on a vraiment des bossos à salle. Togota? Ok. Merci beaucoup. Bonjour. Ah oui. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour maman. Ta Famille Bota, bonjour maman. Au bas de la caméra. Maman Nicole. C'est normal. Moi si à la single bien. Pour que tu continues sa vidéo. Maman Nicole, continue malobeza ninyawa. Pona bandevonyo so ozomo na basombi billet ba oyo oyebike bisika basombi billet osali na bango appel nini ba se manifester na lolenge nini naza pene sengo mingi ya otala quartier nga eza lokwa quartier lokwa na komi lokwa mpaya na yebi pe ba tuté mais nazo tuna kaka to mona pe ba biso ba billet na bango sali nga sengo mingi parmi biso pe na commune na biso ba tué ba manifester pona osomba billet so bito tambola pe to ozanga ko mona ba tusuté koleka mais tellement autoza a pour na temps to suki na awa lobby to luka suto e baba to basomba billet na ça l'appel na bino billet et sili ba billet et sili. Ah OK. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour. Bien papa. Ah, comment nani? Comment maman Déborah. Maman Déborah. Bonjour. Bonjour. Les sous. Osa bien maman Déborah. Osa bien papa. OK. Osomba ki billet. Na somba billet na. Pour le 29. Na showbiz. Oya otala maman Bellevue. Oyebi maman Bellevue. Omona yeka na TV donc boina na mona été. Boina no mona été. Sikoyo occasion yango yo. Loko linga komona maman Bellevue. Okomona sikoyo en live na podium. OK? Merci beaucoup maman. Ah osombi billet na yo. Idée na weza okoma erni. Bon, idée nange eza loko eza à partir à 17h, à partir de 14h na koya déjà wana na fandi na ozela. Au fandi ozela pour que kota. OK, au bandeko pe basombi ba billet, au passer bango message ni. Bon, pour bandeko basombi billet, bon, ngapi na sombi yange, ne pe bo somba ya bino boya, bo participer, bon. Vous allez bien. Oui, mais que fête. Que ça fête. Que je on lamba ta sauce. Faut la te lamba pe ya fête. Là tu lamba bien na papa, na ba na roya donc.
Merci beaucoup, maman. Bisoto tiki yokasi. Merci. Papa pas son billet? Tes papa sont bêtes. Bon, ça mais billet silit. Billet silit. Bon, on va tandeni. Arrêtez, billet silit. Ngamoko ya tikala. Atika na bana. Tonton mon. Oui. On a tout na maman soulever place wa. Ndinga lobi akoya na bana. Est-ce que ça peut être la possibilité que bato baza na bana ba komi na bana na bango ba msu baza bana rotikala. Ça c'est quoi mwana te. Passe message maman Belle-Vie. Message oyo pas maman Belle-Vie. Maman Belle-Vie. Spectacle 7e anniversaire. Bato baza na bana na bango. Et vous avez permis ba kota na bana to ndeni. Bana batikala ototo ya na bana na biso na terrain na ebite soki olobi nini naza posa message oyo kango bien avant mono yena mona bomo okoto ya te mona tikala libando sa ndeti ndeni. Eloko wana na yoki on tito lobela OK. Ma bato bana batikala. Bah on va babysitter, tu vas sommer le banana na ba pampers ba quitter bango. Na que maman a très forte. A vous ne pas le comme toyo comme ka que c'est que on va na mwana ya na mwana na so des 0 à Jinini. Je pense qu'un message officiel sera communiqué demain vendredi avant 24 heures et un spectacle pour vous dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Mais déjà dans la vidéo, nous avons expliqué le lengeni ya koyela, le lengeni ya côté, la lengeni ya se comporter, tout boire à salité ténacé, mais pour la préoccupation, c'est passé en direct et vous aurez très rapidement une réponse à votre question. OK, merci. Merci beaucoup. Au revoir maman. Bye. Merci na bandeko nyonso balandi biso ba accompagner biso na road oyo. Bino nyonso bomoni sur image quelqu'un ndeko basomba ki babiye. Toyaki ko rappeler bango totikali na 2 jours pour que tokende ko sala milulu na biso. Merci na équipe nyonso ya famille Bota pour l'amour mais bali ba bomanga. Na lembi. Je vous dis que to sollicité, je pense que lobby jeudi, ceux qui t'osent aller sous Nathan et que t'osent en occasion, to mega otambola sous bisika mususume, ceux qui bomoni sous vidéo ya boité lobby boyeba que tous allés très chargés na ba occupation tous en aux alliés na spectacle tout que la bango pe lo lenge temps ya ko se préparer ba bongisa suki ba o bakata suki bakata suki ba repasser lamba de façon que samedi tous allés déjà prêt tous ces vidéos na biso awa. Merci na bandeko nyonso bozolanda bo partager. Pourquoi est-ce qu'il faut partager bandeko parce que ba auto zui makasi ya ko komati e pa na bango te po to ebi pété bateau nyonso ba sombi ba billet. Ba auto zuma kasi okoma pana bangote ba landa vidéo o po ba se rappeler que totikali kaka na 2 jours puis ba yeba pe lo lenge nini pona moto ayebi nzela te pour ka koma showbiz na otikala bango maloba pour que ba s'exprimer et puis ba chiter pongai na lembi. Merci maman. Tonton muno lembi na lembi na lembi te message nanga suka boye. Non, pas un numéro, tonton moun. Bah oh, bah niko intégrer dans groupe na biso ya famille Bota pour l'amour. Numéro de téléphone yango. Plus 243 89 17 45 46 3. Plus 243 89 17 45 46 3 na suka. Wana numéro yanga moko mama présidente. Soko bengi biso. Toza mituna totunaka to intégrer na groupe. Message je nga pesa batu nyonso basomba ba billet na bango bo respecter air o mingi baza ba billet te ba olela et permettre muto abetisa muninga libaku te soko royate sande baninga basalaki nsi ya mundu Blanchard asomba ki billet na mwasi na azongisi lingango na totie na famille Bota po ba o nyonso basomba billet te bazo o nyonso amoni ki arozwa empêchement asala biso signe na numéro autopesi bato nyonso basombi billet na part nanga e kozala malamu mingi. Na pesi mbote na nga na mama Belle-Vie na Israël ndo ya mama Bella na Israël na pesi mbote mama Karine na pesi mbote secrétaire adjointe. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Merci aussi à Famille Bota Mobimba. Merci particulièrement à Famille Bota pour l'amour. Un merci encore particulier à Madame Belle-Vie Kandi. Et je n'oublierai pas de saluer aussi Maman Huguette Simbu, l'impératrice Maman Marie Tabora, Napesi Mbote. Napesi Mbote, une équipe nyonso, pe makasi une équipe nyonso. Au bazo bunda pour que l'événement oyo est comme réalité. Napesi Mbote na organisateur. Napesi Mbote na Showbiz Mobimba. Rendez-vous à 14h dans la salle Showbiz. Minina Biyenayo pour fêter ce 7e anniversaire. C'est ici que je me sépare. Avec vous, c'est ici que Famille Bota pour l'amour, Tokabwani Nabino, et puis Tuebisi Bino à la prochaine vidéo. Bye. Bye.